Mbote bandiam déjà l'été mafuta sikeselinga bino la grande dame avec un grand G kana cadre actualité bandeko babo limoto lisusu lelo yama wana ya pasi sango ya lelo tope lisusu to robeta tope likamto yo koloba bandeko boyebi na beta toujours c'était na mambo etali bana parents à la vigilant surtout na Afrique. Surtout en Afrique. Pourquoi dans le bongo bandeko biso nyonso tokouta baafrike tobotama na baafrike tokola na baafrike toyebi mode de vie ya mboka ya Afrique na ya poto ezalaka ndenge moko te poto bana bazalaka ndako surtout soki bamalili ezali bana bazalaka bakangami na ndako même na baete boye lobake no bobimaki boke parke mais kaka boye poto efo eza vraiment mboka moko oyo mundela na ndenge na ye ya kovivre. Donc les enfants ne sont pas vraiment trop exposés comme en Afrique. En Afrique, ils ont moi qui ne pas ma voisin. Maman bimaki atiki mwana ba voisin bazokengela ye. Aokenda kei atiki lo epa na bango akei tamsu na distance à 10 parcelles. Et ça ndenge to mesa na biso to kolande mwana. Mais ezalaka très dangereux bandeko. Baike bobenda bandeko mato surtout ba bazana ba Afrique. Vraiment bino bozwa batang kolanda ba émission bandeko ebele na Afrique balanda pe ba émission mais misusu ta mususu moi méga akoka kolanda émission te akotala ba poste mais kolanda penza émission ba koka te yango les amis s'il vous plaît bosola na bandeko ou encore bo partager un peu ba émission oyo tozo salela bino bandeko. Et lorsque les enfants bazo kende wana ezalaka oka mama oyebi pete mwana kendaki ya kozongaka era kolia boyebi makambo oyo biso nyonso tosala yango obimaki ta mosusu 13h ozonga 17h mosusu okende bo ata okende mosika te non aza epa bakarine bayebi ke oza epa bakarine mais na ndako bakarine mama oyebi makambo nini basalaka mwana no ndako bakarine epa bapichu epa batrésor oyebi makambo nini basalaka mwana yo. Faut faire très attention bandeko photo bomona wana moyen to tshela bino image wana ezate parce que soto meki ngaku tu nsoki kana meki de chaîne bo talango sute bo mona ngo pe sute ko exister sute parce que nasi nazui ba strike ya ko sagana te na YouTube donc moindre erreur en plus il s'agit à mineur et simbate bandeko koko ya 3e âge s'il vous plaît papa ya ba 70 ans koko ya mukolo mwana na bozo mona ya muke wana mwana na aza na ba plus ou moins 5 ans azui mwana na vandisi na makolo azoko embrasser ndenge tolobaka na lingala kolia mbanga vrai sens ya moko lia mbanga bolimbisa aza kofiba mwana bato ce qui est de oyo esali mabe na video oyo mwana certainement asala yango mwana wana bandakala mwana pa azoko embrasser ye de mwana wana azwa pe goût azwa embrasser pe koko wana azwa embrasser ye et puis basisi ko s'embrasser mwana wana quand nde bomona na photo atie kingo na tolo koko wana kangie makasi na nzoto bandeko mwana wana mwana moke ayebi na ye eloko te yebi ka mamba zo sala eza normal eza bien siko muto azo filmer na bango na fenêtre donc bango bavandi na seka nde bomoni wana do bazaki ya kovanda na se ya fenêtre moko songolo ya ndaku moko songolo siko muto azali na kati ya ndaku wana muto akofilme bango video moko ya ba plus ou moins je sais pas 20 à 30 secondes bandeko image esali pasi eta moboti o supporter te koko wana muto kotia pine bandeko bolimbisa ngai non ça c'est plus que la sorcellerie na mituni et puis position avandiselaki mwana apanzi mwana makolo avandisi vraiment na katikati na ye je me suis dit certainement peut-être akoma déjà koperce mwana bato parce que so azosala déjà babiloko oyo yango bandeko nalobaki no na kosala émission oyo bandeko ebele bamoni video oyo na kosala émission oyo na alerte baboti les amis faites très attention surveillez les enfants veillez sur les enfants. Même bana ka nde tobokola bango moko na ndako boye bango na bango mama zala na habitude bana bazosaka na chambre kengelaka bana parce que bana baza bana na mokilo ndenge ekomi na babiloko bato bazakende kotalaka de gauche à droite naza na image moko en fait voice ndenge
et balobanine. Et comment on appelle ça? Quand organisation mondiale ya ba santé tout ça, voilà, ils ont organisation mondiale la santé. Mabongisi bazui décision bazui ya ko apprendre bana makambo ya salité, bo comprendre terme. Oui, na bona na utiliser ba mot français parce que YouTube et ba comment na ba système ya automatique ya ba nini. Donc ba mot et tout ça tango ezokota na chaîne baza ko landela nyonso de ba émission zo ba restriction ebele. Bazo koyekola balobi il faut koyekusa au fait bana monde entier ezaka Europe te ndenge tokanisi non ezaka Europe te balobi bana ya monde entier ko banda na maternelle kolakisa bango makambo ya salité bayeba komi sepelisa boyebi te ba komi sepelisa komi pesa plaisir oto benga ko se masse bo comprendre mo wana na kosala bino émission wana si tout va bien peut-être demain boyoka ndenge balobi ndenge balobi OMS lobby qu'il faut apprendre bana ndeni komi sepelisa mwana fois miyeba yeba nzoto na ye et puis il faut balakisa bana ke bazana droit ya kolinga mibali to pe basi na n'importe quel âge non seulement ça so pa monika mwasi azwa baninga basi do babiloko wana boyebi nde to benga yango kilele na ki pedula do ba olakisa ngo bana de les bas âges yango bande na kosala émission wana Torolobelango, toche parenthèse, toko bananu awa. Na ozananga moulaïte. C'est ça en fait le message. Maman, surveille kabana. Papa, surveille kabana. Mouton baby selon moi na okoye bate. Tout le monde a ba vidéo na ba YouTube. Oh tata moko na kimbatse ki amukolo a déflorer moi na bato ou encore a violer moi na bato. Oh kabazui moi na ba policier, ba bombi elongi bazoko kene na ye makila na makolo. Babylone on est babongo kaka si bamahambo yo faites très attention les amis ngana yaki apona ya ko alerter na ko ko sola na bino bandeko na ngai s'il vous plaît panza sango soko partager émission oh nzamba opambola yo moyen to cha image wana ezate sinon te tozo problème na chaîne awa ya on to lobaki to pesa ka message les amis s'il vous plaît partagez les émissions de so moni émission na vidéo na ndeko na nga okokokate, la sorcellerie existait. Ça, c'est plus que la sorcellerie. On a vraiment kindoki. Il y a HD. Il y a High Dimension. Oh, ils appellent ça sorcellerie. Il y a Pro Max. Bon, di melangai. Et puis, Libanda, s'il vous plaît. Libanda. Ah, que le Seigneur nous aide. Nzamba Sumabiso. Les amis, surveillez les enfants. Il y a un moment où il y a un bana teo. Moi na ke congé nga bilo wana ça passe pas chez moi oa ke no la le pas camarade na ye moi na nga mi bale mo mususu camarade na ye batanga na ye na mama na bango ba moninga na musika ba zo ki congé à détente oh maman na donai est-ce que moyen zali na congé o adonai aya ta rola na ndako ou bien o passer week-end nga bisi papa bango alinga te nabisi non papa bango alinga te désolé et simba te moi pendeko koyeba na ya bapoto tout ça peut tamboka moko te koyeba na ya mama na nani otenga otika ba na école to pepa naka sikona yo otika mwana ola na ndako na bino ya makambu nini mwana mwa mondele je crois na sala ki na sala ngo émission na beta lisolongo déjà na émission je crois c'était l'année passée na Kent akenda okufa ndengwana liwa na yete ake kolale pa ba camarade na ye John papa ba camarade wana na mama ba camarade wana ba kabwana bino bobi ba mindele ba bata ba rando et puis bango bazala neti biso te ba bomaka bango ko bomeza nango ekamulika ya muke do tatana aye abomi mwasi na bana mibale y compris camarade ya bana na ye aboma mwana kufa kenda likolo ke na olale pa ba camarade. Bref, les parents veillons sur les enfants. C'était ça émission ya lelo tope message ya lelo nzamba pambolela ngabino nzamba mona bino to komi na suka so ezemba na liboso ko hésiter te kotiela biso libonné na yo et quant à moi abonné nombala ya sima de bonnes choses à vous, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager surtout. Merci beaucoup, je vous aime. Moi, c'est la grande dame. De bonnes choses. Au revoir.